Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. ED Télévision, pour le rendez-vous des internautes. Mbote Mbote papa, sango boni? Non, yondo opesa biso sango nao. Obengami kombo nini? Kombo na ngai premier maître Asumbana Nganda John. Oui papa, Asumbana Nganda John. Bosenga na biso to regrete mingi. Komona biso tozali ba soda Congo, tozali kokufa pona ekolo. D'ailleurs biso ba oyo tozali ba na Nord Kivu te, tozali ba uta, to uti bipai na bipai. Tozali pona mboka tokengela ekolo na biso. Mais po tozwa lifuta baye kotia biso na yeko banke po tozwa lifuta na yeko banke, bato ya yeko banke bazali kosenga biso 3000 francs pona kota. Lieutenant oyo ya komanda peme azali sur place azali kokengela, azali kosenga 2000 francs. Comme na ye Idriss. Bon, et lokola 5000 francs pour soda congolais akota kozwa mbongo. Tozali ko mituna ya nini? Tozali balebelo to tozali ba soda. Yango to sengi na bakonzi babi misambongo na Eco Bank ezonga na maboko ya ba S1 to banda kozwa mbongo na biso ndenge sengeli po to yebiti na mbongo wana bazali kokata biso te. Na lolenge ya kala ndeko na biso Asumbana Nganda to yebike babando lia bino mbongo. Mesiko lelo boleli lisusu ke ezonga lisusu na maboko ya batu wana. Baolia te. Bakoki kolia yango te, mbongo etikali koyeba na ke mutu na mutu ayebi salaire na ye azuwaka. Na ndenge shie yebani mutu akolia mbongo wana azali te. Basala nde makashi ezonga na maboko ya ba S1. Eco Bank bazali konyokola biso. Bazali kotindika biso lokola bana biso basoda ya mboka. Vraiment toleli. Tolobi boye. Soki baboyi kozongisa mbongo na ba S1 tokotumba banke wana na sanze ezali koya. Na suki wana papa. Alors bon, eloko mukeka ke obakisa siko lelo oyena ka ongo pesa mbela na yo wana eske ndimami liboso ya bakonzi. Bakonzi bazali kondima yango pona bango na biso tozali konyoka mabiso nyonso esika moko mutu akwangaiki ya biso azali te. Alors eloko mususu ya suka poto tikana na yo ndeko na biso yebisa biso muke. Olobike bato wana baza corrompi bakonzi na bino oyo ba ofuta bino mbongo. Est-ce que oza na preuve soki ke basengi yango siko ke ba corrompre bango? Bazali corrompi po lieutenant pe mazali sur place azali kosenga biso 2000 francs po soda kota kozwa mbongo, moto ya Eco Bank azali kosenga biso 3000 francs po soda kota kozwa mbongo. Koma bazali kokanga mukonji wana te. Sanza nyonso yende azali wana. Ndeko loba bayebe eloko ezali kosalema. Totondi obotondi ndeko na biso. Merci papa na ngai. ED Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. ED Télévision, pour le rendez-vous des internautes.